Bonjour ou bonsoir très chers internautes, tout dépendra de l'heure à laquelle vous aurez à suivre cette émission comme d'habitude. Boibi Tozakawana sur terrain en train de chercher de fouiller l'information, toujours pour informer Bino sur tout ce qui se passe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Lelo Toé Nakadra Masolo Nabiso, voire Mwanamboka, Honoré Voula. On a appris qu'il y a, pour ne pas dire accrochage, donc moi Bandongbani, na Mwanamboka Godard Motemona Azali, actuel ministre provincial de la jeunesse. Donc nous sommes venus s'inquérir de quoi il s'agit exactement ou qu'est-ce qui cloche dans cette situation, parce que Mwanamboka Honoré Voula Azakosenga démission de départ, il y a ministre provincial de la jeunesse Godard Motemona na Ebongawana. On parlerait également du renouvellement de la classe politique. On en parle le lot jeune Bazako revendiquer place na bango na arène politique. Mwanamboka Honoré Voula, bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Alors maman Alikambo to elia les Alikambo ya to apprendre ango. Obi médias à songi to apprendre moi bondongwani entre yona Mwanamboka Godard Motemona. Likambango zanini. Et ya mutu ya il faut banamboka baeba et alite Godard Motemona ndinga liona azali ministre ya bilenge yakine. Alors tout en étant que Godard Motemona ali mokambi ya bilenge yakine, au contraire il faut y aller bakoma ko vandi sabana kina nyonso bazala basangana nyonso bazala bomoko. Mais hier akoma ko sala bana kina ba trafic d'influence. Siko le kiyo na kangisa yo na sala boy yo tata na kuta comme déjà ministre yo comme déjà mutsongolo pakala amba. Écoute ben bongo bandi pas Goda bali belé mais hier Goda alliance il faut à l'exemplaire. Bongo yo pona nini kaka Goda to mona ngwa ba généraux belé ba ministre belé ba kolekaka yo na kokangisa yo komeka kutu te. Et ça n'a pas sindé pour Godard Motemona. A eu courage à saler l'IP Bokondi oye ba PC par Kimbuta pour abandako gagner là. Jeune garçon bandako fingaé, ma finga moko comprendre imbécile tel moi na pauvre ba oye ba na habité ba internet balandaka mingi bilo ile kaka. Balandaki ba injure publique oye moi na mboka Godard Motemona afingaki jeune kinois. Oui, l'hygiène à partager uniquement parce que à ça moi partage, il y a publication, il y a Godard Motemona, mais il y a qui contre Godard Motemona pété, mais Moutou a publié qui alors bien là non Godard Motemona aussi azo battre la bilingue qui ça bien été à ça la makambo ya mabe, le garçon a publié mais a partagé a bingi na chombo non yo publié nini yo pana bika siko ikende osanini olongola biloko salaki au cas contraire na okangisa au pauvre famille à pauvre mais il famille Godard Motemona tout le bana vérité en face il y a la rawapi avant comme ministre bala randeni ah ata tout le batin maramunde bandeko ba musicien bandulman ba lobarati zo talasima ozonga mutu il faut Godard atala no sima zonga mutu. Mwanamboka Honoré Voula yo za ko s'en prendre ozoluka moto ya Godard Motemona to ezaka comportement na ndeleze yo tout en étant mokonzi na ndinga ali ya ba bilenge a oza na comportement na te to benga ngo et ali immoralité. Donc sur le plan des droits Mwanamboka Godard Motemona ali na obligation il y a ko démissionner il y a ko tika structure yazo yozo kamba tango ozali tata mokambi ya bana tango ozali tata na ndako na bino tu es responsable ya bana na kati ya bana na lisanga bana nyonso na ezalaka na ba oyo alaka ba comportement na bango ba msu balaka ba comportement bien msu balaka bon il faut nde yo sala comment ko sangisa bango nyonso. Tu vois, mais tu vas voir que Godard Motemona hier à la place à Sangisa Lorara tema ba riche parce que ton père est tel. Voilà, comme l'exemple ndenge la kisama comment au fingande comme on a pauvre, moi pauvre, on a courage à partager le qu'on a okangisa. Donc à ça il y a trafic d'influence. Mais toi qui n'es pas toujours maman pétalio te Mwanamboka Honoré Voula. On dirait linka o luka makambo moko. Nga moko ba internet to ba ibinga ba musala la salara. Donc moi je me bats pour que bilenge ba telema ba bundela écolo. La jeunesse c'est maintenant et non demain. Ndenga comment la kanango. Na linga te moto à s'attaquer na lengi mobo que non parce que il a gagné déjà vu ou encore parce qu'il y a comme déjà mutsongolo parle non. Nga linga ngote. Il y a on de moninga na koti likambango. Il y a l'immoine qui est photo battre là, bilenge qui parce qu'il y a bangonde, le mieux à biche à lobby.
Alors oza kosenga parce que ozana no yomoko oza kosenga de mission ya Godard Motemona na ebonga ya ministre provincial ya jeunesse comme boza na preuve que ba partager ki yango na mur songolo. Alors pourquoi pas entamer des démarches ya koluka destitution na to bandi déjà kosenga ngo nazo yebisa déjà que non des démarches officielles yango nazo yebisa il n'y a pas longtemps rédaction na biso na cabinet nanga bandi ko sala moi ba mikanda mo en cours autres qui nous déposer les nani ndeko procureur général de la République monsieur Kabang Numbi pour que il y ait à côté sangokuna mais tout en attendant tous organiser moi manifestation ils alla contre Godard Motemona car ceux qui Godard Motemona démissionné banakin ba pemi tous ala na mogondimo ya bilenge moi yankemo boité sala mo na banakin te et puis finga donc immoral quoi c'est pas bon. Mais il y a na Godard Motemona na likolo na magi ki ala zali ministre jeunesse. Non, il faut te bakande comment ya. Belé ba ko ba pe ke passer le côté. Il faut te baka comment to kunza moni qui ça ce qui quand on parle ya nani ya ministre provincial ya ministre ya jeunesse tout le monde a rana nani maman na te. Tout le monde a rande Godard Motemona yende azali mokambi ya bilingi yakini. Avant to matakuna, il faut te bandana na c'est. Donc quand tu as un problème dans ton quartier, tu ne peux pas aller directement chez le bourgmestre. Il faut bander là et pas chef de quartier, chef de rue d'abord. Après chef de rue, néo même et pas chef de quartier. Après chef de quartier, dans Matiango. Au monde. Donc comporte bizarre les de Godard à la qui c'est pas bilingue et ça li en côté. Et puis à la mokambia bilingue. Il faut y avoir pas qui fonction sous sur abandon gang la bilingue ou abandon intimider bilingue. Pour bâtir yo. Non, il va pour bâtir na kati ya kine lisanga ba ye nani ndeko André Kimbuta na kati ya équipe na ya ba yankimo ba mayele kuna ba kolongola kaka Godard Motemona pour na immoralité uniquement parce que elora sali Kimbuta soki a tchake wana pour akamba ba jeune kinois ndé musalo Kimbuta tchela ke mais ce qui mutu o yaye pour banda ko diviser ba jeune kinois ba jeune kinois donc ça sert à rien encore ya couper sa confiance Godard te to ibaka député moko boy quelqu'un pas fingaka kutu mabe na nzela singa lo na lo. Mais les lois sont dans scène politique. Tu vois, ma cambounga au côté. On a pas polémique on a au côté. On vit à l'aka, à salaka. Comme on a au côté qu'on a dit. Bon, tellement te pour nani parce qu'il n'est pas d'ailleurs lengue. Non, mais je sais. Sans toutefois qu'on cite comme on a eu. N'habite pas de mots, bah télémélaga et oye bio morote gaz. Mingi zara de presse de télémélaga. La jeunesse. Mais oye bien que. On est aux arrêts au lala. Oye bien que gaz à la à l'époque. Et on a en côté. Pour nani pour bilingue ba télémélaga. Quand on parle de bilingue on va tout le monde. La presse yemo va elengi. Ndé ngo lingi yo sili sa mona mboka Godard Motemona gaz. Non, eza ko sili c'était la mi be kunde lobby. Yo ba pesi yo kunza rédaction na yo. Mais yo lingi bilingue yo ba aux alentours ya nani na ote. Ezali musala na yi face à lango. Et comme Ali est incapable ya ko salango. Il faut que André Kimbuta lo kamutu musu sa tchewana. Parce que Godard à cause la ba pesi yo charge ya okamba ba jeune. Il y aura un comme finga la jeune comme bazaba pauvre comme bazaba mal éduqué comme bazaba boy non il y en a bien en normalité il y a l'immoralité il faut tout le banana la vérité en face hein il faut na zongi sara ndega et partis na on a sara na le barano zonga talasima zonga mutu voilà que yo ba pesio kamba moi loko voilà ministre il y a monsieur moi munene tu vas voir que c'est pas pour rien tu au monde ba jeune qui n'ont pas mis la balabala ba mis mela parce que mutu a encadrer ba réalité réalité rebi so ngote no voilà ndingi ya boya kino boya to sangana liboke ah yo sala te pona nini ah yo eloko songo pour ça te konzinga boy voilà ngana pesi bino boy mais bon ça ni mboga misale zate mais papa ba ko mboga misale zate na kina misale ali ba kaminde ba o kambe papa ba fasi ba tashi ndeba ate exemple moko yango ya Godard pour que ça me tombe au ya lingi bilengete pour gérer bilingue il y a l'innocence il y a un sens et bon aussi to sengio moi na mboka Godard Motemona ko ça la biso état des lieux ya ministère provincial ya jeunesse ya Kinshasa na misala ba ko sala na jeunesse kinoise bila no ko zani ah na biya ke batongela ke moi bio na ya nani ya hôtel de ville en tout cas de musala sali banda ba kotaka. N'habite ceux qui a ça moi parce que je ne l'ai jamais vu moi ici na moni Godard a sangi certainement bilingue a sana moi réunion songra par na bilingue non il est seulement chez lui là na moi bureau va tongela ke hein alors moi bureau qu'on va signer la siga
ndé na moi musala na pesi kuto André Kumbuta ma ba félicitations à Boula Sala qui en est. Alors on a solo lobby que Bozako préparer une note que Bozoko écouté qui est la PGR. À quand le dépôt de cette note? En tout cas parce que mingi baloba c'est juste rapport na ko plaire hein, ko se plaire en réalité bon que kotika yango te. C'est meno aussi la té. On a bisio parce que avant que tu bino boya, tu déjà bande kumoko. L'équipe, mon équipe voilà na cabinet. Ba rédiger moi ba lettre moi e kota déjà. Lingi to mona ndete. Na la kiso. Na binga ope hôtel on a dit la billet bandeko balandi ba talango. Na la kiso. Et puis tout ça on a inde ti au kenekoti qui est là PGR et Numbi. Batu bao balandanga ba ebi. Ba ebi te honoré la yali première fois à sa bilo aboité. Et honoré la kangamara plusieurs fois dans service il y a pouvoir en place parce que na télé mais la mongo. Donc yali mbala libosi na télé mais la godar motemo non. Ngana télé mara soki obeti mabe na télé melio. Na bengi ba jeune to sangani to temi na bio na o. Iyo zali mokonzi godara na ba policier na ba nyonso donc mon appel jour mo to memele ba kino nyonso bilengi to tonele na bio na e abimi siko ba mbina ba kanga biso parce que biso message biso kanga moi na mboko honoré vula lelo za ko pointer Mosapi likolo ya godar motemona réalisation na kati ya jeunesse kinoise to apport ya kiboyo la jeunesse kinoise des anines. Okoyi comme on a commandé na exemple ya commune nga ngalema o mona tango kotaki lelo okotinga wapi okotinga na boutique na on a sela ka ba jeune na sala ka na créer ba jeune ba shop ba vente ya ba produit o sala musala tina zuyo na kiyoza na combien na ko sala na moi 50 à 50 ngana lugela ba chombo na lugela boy à la place yo yiba combien de jeunes na kokisi déjà 20 ans ya ba to o ngamu ko musala obenga yo na vandisio o ba jeune yo ba travailler boy Bali yana kindena beta de gauche à droite et ali. On a un degré na moins mouké on a zanango. Et on a au stade niveau na. Alors toi qui n'est pas itozonge pas moi namboka honoré vola. Pour nani lelo jeunesse est commis na merci à ba politicien. Jeunesse est commis marche pied ya ba politicien. Et pour Moussa les athées tonine. Au koyeba dans les locaux ali bossé alite ils alline de komoko la muki depuis Tongo à l'été à Mélité. Ceux qui vivent moi bengi non petit ara na ina sala boye moi 5000 moi 5000 francs euros alors boyate pour nani c'est tout simplement boulot réalité boulot ce qui est ça ce qui yonde aux amokondi supposons bande on abuse mo ceux qui bangonde baza bakondi akobenga na ba tikaka na fait fond na o yatanga te alors que muto atanga za wana opesa boulot te apesa ndeko na ye o atikaka na mboko wana pour ko sa pesa boulot réalité ba sala ndeni c'est pas bengi akei mais tout qui n'est pas itozonga pe pas bino bilenge surtout bilenge bino bozui chance ko koma na ba kelasi ya likolo école supérieure bolingi ya politique bolingi entrepreneuriat te lelo bandi d'entrepreneuriat mais yo finalité no faut kotaka na politique non et pe qui samite politique ya likutu fonction mon rote ya li fonctionner et pe qui samite que qu'un jeune entrepreneur a sa la paix politique politique mais bon la pété boutique ali bon vous dites que non lelo tout ça la moi école morobo étant encadré jeune par exemple na menuiserie na formation mike na habité mitune et ali ayo mais ngana lobi boy mutu o alete amelite depuis Tongo ayebi place wala la tena Tongo suga lobi te non ndeo kabila ya yo ekoki sala boy respecter mi be un politicien te asali ka ko réclamer de ba droit na ye oui mi beku mais pesarae pouvoir wana ya te yo ceux qui ont monité mutsongro par la salle et le songro par la télémelae donc ali politicien te côté le mela pouvoir ou bien régime en place et ali il faut à la politicien te et ça parce que trop c'est trop ba pesio 5 ans yango de quoi conduite à organiser l'élection pour que tous appé et lungia sika o kota pour tout le monde en été mon changement il faut écouter na kati mboka au moins to yango ko mataka na ko mataka et qui tate mataka attendez bango bazo aveuglé bande comme so non do ekiti to komi boy non mais mataka pour nani il faut ndeko ayebate yaye ekoki et après présidence yali na vie mususu ko mener et zaka batela ka teno o komaka président éternel te
Il y a des bons côtés. Ce qui est lié à tenir le non, ndeko Kabila mandat na yo et c'est si là respecter tika bokondi pesa mutu mususu akomi bacheka ba mulandela pas justice ba service ba mulandela kanga pour justement pour faire quoi pour ba intimider atika. Ce qui a le bino akomi mutu ya songola pakala akomi mutu ya Katumbi akomi mutu ya Félix Sekedi akomi kaboy nde ba intimider le vanda moi qui bien mais nga ba tira ko intimider ngate yango oyelinga na lo banao nga ba intimider ngate bango bakanga ba yebi mutu ana ba bakanga a commencer par ander na bango ba yebi nde basala ba coachinga et puis nga na bimi na continuer ko sa musana ngai na ba okatanga suka bakangi nga na daende na tiki nga ba intimidation ekota ngate ekota ngata mukete. Alors, tout le Bélamasolo, il y a Maponomi. L'élo est comme un peu compliqué là. On se dit que moi, on a corné un rassemblement Bakutanaki, na début à mois d'août, je crois, ou fin juillet, à Prometaki tripartite CENI, CNSA, gouvernement, le 26 août, au Koleka, déjà le 30 août déjà. Alors, du coup, ma solé changé et comme travaux préparatoires, tripartite proprement dit, est commis le 10 septembre. Analyse d'Aona Makamboana. Ndeko. Corneille Nanga atika ba théâtre zo sala. Atika ba jeu à pouvoir o zo sala. Peuple ba yebi bien ba jeu o Corneille Nanga zo sala. Yende nga zawana ba zo bouger ka sala boy. Lo ba boy. Bon, en tout cas ceux qui nga na habité sur la pasteur ndenga zawana. Parce que la pasteur vraiment, on était à bango ya pasteur la lien qui exigeait peut-être ba exigeait bolubi no nga démissionner sur bolina sa musa na salate. Et les théâtre où tout le monde n'arrive pas et pas battre na isobena batum suswan. Il y a les théâtre où Corneille Nanga n'a pouvoir à Kabila zo sala. Ils allaient en côté. Kabila est maman sala. Le problème ce n'est pas celui à ndenge batie ndekomo na l'inconsité kombote ala na bisuguna. Abino il faut ba PC ceux qui président c'est anini on a bien comme on a société. Atik Joseph Folengankoy. Bon, na yonde oyebié. Na bien bien. Yo po oyebié parce que Zali opposé à Monene na mboko. Voilà. Il y a les gars théâtre à ça ça. Balobi na surtout timu to songolo parala akosi ki se battu bien. Na obazalo opposé Monene na kati mboko. Te olenganko ya tikala kozala opposé Monene na mboko ete mais abanda ko participer na action na biso wana osala. Na kati ya commande to bundaka to yebika te non. To ali posa na musongolo parala, to ali posa na muto sangala biso nyonso. Pour nani bato yebiki ba fèvre ba ali, bato ya makasi ba ali. Mais ali ozala opposé depuis quand olenganko. Bosani ba masasi wa rata na nzela. Ba masasi nini ndeko na ngai. Olenganko ya rata ba masasi. Ba gaz lacrymogène. Papa, bisolara na ce qui se rappelle bien, mon colo te déposera le 12 septembre, te déposera mémoire rassemblement na Monisco. Bagazo to melara, ya la rate akimara. Ye olinganko biso na siège na ye na funiso na ya la rate. Akimara. Atikala ko memasa cité. Ya bien batumo o batindela biso na kati ya combat pour balandaka bazora ba eko ba pesa kuna. Mais bino moza ko s'en prendre na mwana mboko linganko comment parce que on a moi babenga kabino boito solo là bino bolinga raté bozeli butu oh non biso bayi ba opposant qui ya solo nde biso yeyo boke bo négocier na Kabila soki simbité nde bo baluki non ya bango za nango ya polele ba ko sala ngo ya polele non mais bango batinda bango depuis kala balaka ba puis en pouvoir on il faut trop bana ba congolais ba bango balaka ba puis en pouvoir batinda depuis kala à l'époque bana ko takara ba juma ba juma batini ba jeune ba bilengi ba tia buri ba kangi oyebi combien de bilengi ba na prison ba libélé oyi bango ba olingo na ba libélé ba salaka ba libélé to cité ba komona bango te ba li vraiment libélé ti lelo mona te mona mbuka mo kambi ya bilengi ya IDPS David Mukeba ali na prison ti lelo ay maraté point ba bloko wana toko ta on mingi te po itanga ma ba tener sala bien te olinganko na équipe na ye batika ba aventure ba sala wana Kalaté peuple les aussi ça m'a ramené et comment elle a été Kalaté bandeko bazonga ki kuna na félicité moi initiative o bandeko mwana mboka ba dokolo na ba mso bastari kwana na yela ki ngo pona manifeste on est tous adhérents to linga moi changement ça ma année o année o la année moi changement tout court ba monter ba stratégie non ça ça et aussi maté mais biso na bango tina na inasuka. Mais moi, on aurait voulu que l'accord il y a Saint-Sylvestre prévoir paix au cas où date butoir et simbité qu'on pousse à moi manquer ma ponomie. Mais ndeko. Wana c'est long accord. Oui, mais il y a un azo bisao. C'est long accord. Pour dire que le 31 décembre ça n'a pas fin du monde. Il y a li fin du monde mais il y a li fin début à changement ya mboka na biso. Marambo changer na mboka. Tu violer accord, tu respecter en côté.
to violer accord ata mukete. Normalement accord ndenge pesa maki ndeko oya mesana ko violer ba loi ya mboka a violara. Yoka mona mboka. Accord olobi boy. Soki mabongisa me maponomi simbite gouvernement seni senesa bakofanda kosala tripartite ko solo la pona ko bouger moi moke date ya maponomi parce que beaucoup senga maponomi législative provinciale la présidentielle eza PTT ko sa ngona 4 mois etikalio na biboye constitution oye pesa biso donc pesa peuple pouvoir ya te été le mela mutu oyazo kamba oyazo azana pouvoir non à respecter bana ina biso et là qu'a violé par mutu moboy et pas Joseph Kabila il mutu a violé et à fausserie parce que constitution de biso bana mboto fotaka tondimaka ngo oui biso tondimiango à fausserie accord oye salamaki ya bango ya Union africaine ba créer moi lo mo ba créer o to créer to bana ozela mwana ya sika salama oya 5 nde Kabila caution wa pion na ba bebisi makambo parce que wana ndenge za wana ba ko signer webite accord to nyaka onte est-ce que bien on te signer arrangement particulier to signer onte bien naibi alors et lo robi to signer te to respecter ndeni c'est bien il lo wana te biso ebiga te non ndenge eza wana ndeko Kabila akokende ane oyo ane oyo toni to respecter maloba na biso nde to kana bango to vanda biso lisanga to baka te non mwana mboka oza na autant de jours autant de mois pour t'organiser ma ponami au cas contre ceux qui s'invitent en tout cas zo bisaka na yo bima libanda mais moi na mboko no vula le luto ça Edem Kodjo raison na dialogue nae au baloba qui ma ponomi et ko to ça ma ponomi le na avril 2018 parce que schéma tout ça okende yango wana ezali ceux qui et d'ailleurs ceux qui te commet na marambo to komi ezali Edem Kodjo na mutu na yona ba jina bango ba jouer biso mutu na nani mais nana ebiete hein na ebiete yo ebiete mutu na yona kande ba yaka ba montaka moi eloko ambura biso oti tokei njon ala kipe asa la pouvoir na cc azoma mbongo na ye bana mboka ba congolais nde ba bito souffrir ba liesi Edem Kodjo ba millions ya ba dollars akie na ngobi tu yana kokemba ye kutu na mwa elo malonga sala te yala ka sangisa ba kabiliste ba to a impende avant saka bango nyonso esi ba yokani ya sala tia osa elo ka malonga parce que boboya ko fanda so ibo vanda ka pengeza pe moi solution ngako monana au contraire to la ka prépoto vanda yende alinga ko recevoir biso parce que alinga ki ko respecter ba proportion na biso te abana boya ngo parce que kuna alia ki déjà moi tango ba lié sur déjà moyen boya mamba ibisa ya la raté et vous mara raté tout ça la boy oui bo pesa tout ça la boy bo ça donc hier alaka na eloko tamoko andimela biso te ba proportion na biso nyonso bana boya bo sala boya besi biso libanda bo beta a ya beti b ko kana entre Edem Kodjo na biso ya la raté. Alors qu'est-ce que vous attendez de la tripartite au résultat que vous avez déjà connu le 10 septembre prochain? Bazali na tam nyonso oyo bakoki kosala makambo na bango nde basali na okiti basangani epananga na kananga ezali mwa bathéâtre na bango bakenda kosala mais biso ebika te changement esalama na année oyo nde toza na rendez-vous mwa ya monene ya bacongolais yali ya rendez-vous vraiment ya monene oyo tozela il faut année oyo tosala changement ekota na mboka bareunion na bango bacréer nyonso bakosala wana itali biso te wana baliesa mabumu na bango parce que neti bandeko mosusu sur le plan financier bazali sur eloko te bayeba kotisa bavimbisi nano bapoche basala masano na bango itali biso te mais biso année oyo nde toza na bango tokotia bango libanda. Alors, les lundi, lundi, mon amboka Félix Tshisekedi sur le ondes, il y a Radio France Internationale. Mon amboka Félix Tshisekedi, Oyo, a toujours contenir Mordicus, l'élection Salemana décembre 2017. Au cas contraire, à ligne transition sans Kabila. Kolongola, mon amboka Joseph Kabila Nangbende Nae. Bon, expliquez biso. Bon, ça, on a le lengenin. Bo kende kuna na palais de la nation bolongoli bo bengani bo misi bisaka to bo kosala ngo lolenge nini parce que koleke la batu tang boko bakeno de ligne transition sa Kabila le 31 décembre Kabila te Kabila ou rien finalement tozo comprendre ce souté. Je pense que ba déclaration yandeko Félix Tshisekedi en tout cas azali en ordre dans la constitution la ndiga randingi mubeko elobi azali vraiment la carte ya masoli ya mibeko ya mboka
Mobeko elobi l'article 64 qui tango yoba pesi au pouvoir pour ça les loko songolo par les ko sala te ba peuple fois c'est ba télémela yo ba bengana yo ba lungula na makasi isa ba télémela onde ba bengana yo vraiment ba lungula makasi yango to ko tuna ko lungula makasi ona boko sa ngona majinini boko na parler de la nation bo bimisi bisaka na ye bo bengani ye to boko sa ngone nini est-ce que cause ala oyeba religieux histoire ya mbona biso mobutu akenda kandeni wana kutu izaki ba armée de kotaka mais awa ne peuple nde ba hotelema awa peuple nde ba hotelema au muna nde yemoko aukima kutu 2 jours avant mais il est pas un peuple né na yebi na ngate kutu entourage na yemoko balinga kaite so yeba kate entourage ya yemoko ba to avanda kana bango ba linga kaite balinga kaite na yebi te so na peuple. Alors, mon amboka Honoré Voula, tu l'obéla qui t'annonce qu'il renouvellement il y a classe politique congolaise, les lots jeunesse congolaise, tout comme on a ba Constant Moutamba, naba misusu, ba côté les makuganga renouvellement il y a classe politique congolaise. Expliquez biso. Ndeko Constant Moutamba na ligne kolobela mingite, ali c'est en tout cas il fit un ami de lutte. Tumbukaboni. Non, Kokabwana c'est trop dur. Mais Biso Tozalaka. Parce qu'il n'y a pas en opposition, dans un rassemblement. Non, Biso Tozalaka, ceux qui Toyokani, ceux qui supposons que Toyokani est non, Tosala Nabino, Tozana organisation na Biso Tosala. Toyokani, parce que Biso Zobounisande Banti valeur. Mais s'il arrivait que yo, à la place, au respecter, le règlement, il y a Biso, Biso Photo Sala, yo Yoko Sala Ngote. Tosala Bon. Aux a Biso Té. Parce que Hollandi Banti valeur. Biso to poni te élection il fait ça la majour songola pakala yo boyi te non biso photo kende pe na kana bien kena kana biso sigali côté na biso to landa to na peuple sima to bunda pour élection ça la ma comme ça fait côté na ba bunda ndi bazo le ba vimbi sa poche na bango c'est bien bon to kabonité mais hier andi banti valeur biso to to landa ba valeur ne il faut moins respect anti valeur pas ba bengi yote so ba benga ko ngeza anti valeur te na lingi kutu ko indexer muto te mais na yebi ba pelo na zora na chombo na bandiko benga kanga sala boy yango to tuni pe anti valeur lelo parce que ba benga kiyote so ba benga kiyo ngeza anti valeur te ngelo ba to sauver nation to boya makile tanga yango ndinga na expliquer yango na biso kinga za ba pere belé ci balande na zona ibiti ba na ba moi mon entourage na ba benga benga nga benga banda lukanga do ba benga biso to boya kande to ba biso ko accompagner o ba benga na nani na santé de mort vivante et ali bembe bon pas bo ngongo toki tu toi c'est la biso na kena na compagnie bembe après temps na ba betanga ah ngana okena bilo ka boite moi mboka chibalo ba o mebino tina suka tina be lecture écoute asa moi ma mikolo obite te bino obite plus que ngai na okaki ka bino nde bo panza ki bino ba pandi sango na okaka te non moi mboka sur na signature te do wana ka vandi na moi étiquette moi Mickey na yo tina ko tu payer so nyana moi Mickey na ya na ba poche sili asa elo kote ninga zana asa li étiquette ninga asa elo kote mwana mboko Honoré Voula tokomi na suka ya masolo na biso ya lelo dernier message na yo pona balandi nyonso bakolanda na www.vision+télévision nazali kosenga na bakino nyonso basonga nga po totelemela banti valeur. En commençant, il faut tout l'axe exemple à partir de Godard Motemona, il faut démissionner. Donc, André Kimbuta, à la situation de près, à la biso, vrai quinoa, bon, kamba, quinoa. À la biso, n'importe quoi, tu vas finir biso, pauvre, finir biso, dans l'arte. Tu lingi, vrai quinoa, kamba biso. Quinoa, bolandanga, c'est mieux et aussi la thé. On sait bien comment tu organiser. Tu commis mon canot tu déposé après tout ça les mois sitting na hôtel de ville pour na kosenga démission il y a Godard Motemona pour na injure publique entre biso bato il faut kamba alors qu'il y a au moko panda biso na désordre alors na koyebisa yemoko nani président Ndeko Kabila en sorte que ndenge ezali wana ezali na vie après présidence. À mon que Azalara président invité non. Il a déjà fait beaucoup. Totondi et Botondi. Asala moi effort. Atika Minduki Atika Makamunyoso. Atika la présidente qui tu en as appelé un peu Moutoussous. Il m'a bu sur l'élection. On va organiser l'élection à Néoté. Nana Sengie Atiki
après si ndeko mosusu amemi biso na moi transition ya moké to organiser ba élection to qui marambo continue après ata 5 ans avec bandela zongeli a postulé comme congolais nyos ninga postulara atika kolanko kangama na présidence bato akufi belé car pona eloko moko en tout cas azala na maona bandeko bakufi na ba famille ba perdre bato wana bobi ki mda ko gérer transition et ko sala matamu kete ce ko kufa biso to kufara mukolo ya gérer transition wana. Alors balandi ya Vision Plus Télévision to komi na suka ya masolo na biso lelo tozali na mwana mboka Honoré Vula oyo azali na kosenga coûte que coûte de mission ya mwana mboka Godard Motemono azali ministre provincial ya jeunesse pour na banjure public pe tolobeli masolo matali maponomi tolobeli renouvellement ya classe politique na bongo de to sukisi émission na biso ya lelo rendez-vous est pris na numéro mususu.